tozaki na kati ya mutuka na ye azaki na Land Cruiser batu bayebisango très bien lelo bozomona ba photo na ye po koloba loba na munoko pe munoko pasi tozape liboso bililingi o memi ba photo oni tango na chi ya kiyo na kati ya cercle nde misu na yo efungwama ki omoni cimetière ekomi mboka tango na effacer cercle wana misu na yo ekufi omoni lisusu te esengeli bafungolo yo misu ba initie yo nde sikoyo okoki koyeba makambo wana soki ba initie yo te okoki koyeba te sango ndazo epsanga sikoyo tango alobi na nga bongo apesi nga exemple ndenge sikoyo abengaka nayembaki deja ngo na édition na biso ya liboso ayembi boyi yoka ndenge nini tobengaka bango abani koyemba basantu balikolo boyakani bino bato bokomona nzambe bokita awa boyoka bobyangi na biso bozala pe na bayebanso bakobonzela libonza misa lelo na bino pe bakoko na biso bosalelaki nzambe na motema malamu bokita awa boyoka bobyangi na biso bozala pe na bayebanso bakobonzela libonza misa lelo. L'art de parler balobi ke mutu akoloba minoko nyonso oyo eloba makana mokili awa pe mutu aza na kapasité ya koyoka minoko meme ya banyama meme ya bandeke tango nayoki bongo ebouleverse nga nakepa sango po natuna ye parce que alobaki question nyonso za difficile yake pa nanga tango nazobima na couloir ya chambre sango pona kende na veranda nani ndeke moko azaki na seana azo luka abenda lititi po ke sala zala mususu aki likolo nzete ya manga wazaki likolo nzete ya manga azolo bana azaki na pelouse keba mutu azako ya keba mutu azako ya ndeke apumbwe likolo nabiki na bando seka nabi nsoka nde matoi nanga deja se fungwami a partir ndenge na tanga prière oyo nani komo na ezala nani zela pomoni bililingi eloba nde nalobaki na ebandelien bililingi eloba photo ya sango yango oyo sango zoba bongo donc batu wana batu bakufa wana bazoya wana batu ya zotanga kombo wana nde sango bandi koyebisa ngai système ya obiloko babenga relique eza nini eza na batu mosusu bamona bapriere oyo nazotanga kombo ya bamona ngo lokola bapriere ya Bien-Aimé Monsieur Marie eza mutu moko bo aza frère des écoles chrétiennes soki ozwi image ya sango wana Bien-Aimé Monsieur Marie obalusi na sima otala na coin na suka ya imagine wana kamwelo komo basali neti cercle moko ebaluki wana relique eza wana relique eza nini eza reste de saint reste de c'est-à-dire eteni ya cercueil ezala mikuwa ezala manzaka ezala suki babroyaka yango et puis fabriquer yango eloko babengi relique nazo expliquer loko yo po bato baza ko tia toujours tembe basambela biloko wana bazo comprendre te ke baza ko invoquer ba mort Bible eza ko pekisa ke tokoki kobela milimo ba weiti mais na dogme ya catholique babengaka batu wana basolulaka na bango ndenge sango zo episanga relique pona batu neti par exemple na kati église catholique okomona ke likolo altar na altar nyonso baza na libanga moko Pierre Bénite libanga wana ezalaka na ba relique ya mukonzi o bapesa kombo ya paroisse wana par exemple so batie paroisse nazozo aka ba terme ya ba kombo ya bandeko na biso ya Congo bino boyibi Anuarite par exemple c'est que mikwa ya Anuarite manzaka Anuarite suki ya Anuarite yango nde ba broya basala libanga wana eza na se wana place wana sango soka ye apesa ka bis place wana ava bandames yango koyoka sango zo expliquer nga lobi tobenga kaboye santo Anuarite yo mobateli ya paroisse na biso osangana na biso oyo kabobyangi na biso ozala pe na bayebanso bakobonzela libonza misa lelo tango aloba boye donc Anuarite azoya wana esprit nezo ya wana akozala na batu nyonso oyo baza kosala messe baza baye messe mukolo wana pe akopartager na bango ensemble na libonza misa na misa ndenge sango azali koyebisanga nde na baluki na yoki ba fourmi eza koyemba nzembo salongo salongo alinga musala ria ya sikoyo epesinga neti mo na no sekanga moko dans le vide
mais na koti na biro sango na koseka sango lobinanga omoni moto ya tembe otangi omoni matoyi efungwa miyo sikoyo komi komituna ndenge nini okosala pote matoyi ekanga mayo sango zo balanga bonga bi effectivement makambo zo beza ndenge wana nazo ka ba fulmi bazo embari ya bia eza ndenge wana nebi ke yope ochata église en Isaïe église ya wapi ezali côté nini. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans le cadre de confirmer binon na émission na biso rien que la vérité. Et si ka bonzambe et kitana loye mona malwape na misala bonzambe ezo kitana maloba lolo pelola et ko futa biso bien-aimé dans le Seigneur. Merci na binon nyonsto, merci na ba onyonsto ba bengaka, merci na filo muko motema Bivens de Homo na Londres, merci na Gisèle Lukelo motema papa na biso Boston, mona motema ya papa na biso Emmanuel kuna na Boston pe na l'homme de Dieu le pasteur fait amis à la bouche autorisé de l'Éternel. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa bonzambe ezo qui t'a bien aimé dans les scènes na maloba lolo na pasteur Boyebi très bien ex magicien bien-aimé dans le Seigneur, ou que Boyebi est très bien, qui n'est pas à présenter, ou que Toyamba Yamba est déjà. Na émission n'a rien que la vérité, ou Azawana déjà, Bozo Mona est déjà na caméra. En tout cas, il s'agit bien de notre pasteur Mutombo, Oyo Abanda Yuko bien ex Edvis, bien-aimé dans le Seigneur, to Kisaki Bonzambe, le Sousna Maloba, à qui je m'en vais dire shalom. L'homme de Dieu. Oui, shalom mon frère. Papa, bonne santé. Santé Zakitoko Makasi et l'homme Nankolo. Ça va? Ça va, oui, ça va. Ok, papa, moi gentil na bande union to bazolanda yo. Nazo pesa merci na bande ko bazo pesa biso confiance au bazolanda biso régulièrement, surtout bande ko baza ko poser même ba question et voir même ba baza ko senga biso soutien na ba prière. Vraiment beaucoup ba toujours ils ont encouragé biso, peso pesa biso esengo. Ya komona na kaliboso na bino à tout moment pour na édifier bino au travers émission na biso ya témoignage. Ok, merci beaucoup papa na ba onion to bazo pesa biso confiance. L'homme de Dieu toujours kuti na mozindo ya témoignage na biso la fois passée tosuka ki na place au ke sango amemakio azo initier yo na maloba mama moko avant ya benga ki non bande o muso bazoni il faut bandimela papa parce que maloba papa zoloba na ndenge elobeli basango vraiment babana ko loba kala en tout cas zo mona na vraiment que papa vandi avana na basango na elobeli ko bana ko loba ke ya basango l'homme de Dieu tosuka ki wapi papa moi rappelle moké na cimetière sango nga asalani mais on a une petite rappel et par rapport au na mozindo. OK na kanisi tozaki koloba ke sango amemakinga na cimetière ya Bolombo. Bato ambandaka bayebi cimetière ya Bolombo et tant tokomi na cimetière sango akiti na se tozaki na kati ya mutuka na ye azaki na Land Cruiser bato bayebi sango très bien lelo bozomona ba photo na ye po koloba loba na munoko pe munoko pasi tozape liboso bililinga. On m'a mis ma photo. Mis photo. Mais il y a un moment où non, tu la fois passée au temps où tu joué au Pesakis, cette fois-ci on m'a mis ma photo. Bon, si quoi yo ezali ba benga écran. Écran ezande image mingi lobati. Si quoi so image ezo lobati. Donc ça passe. Même bandeko bazolo bananga est-ce que réellement bon la motema tout ça. Na ba photo ya ba vie na biso ba banda musanzambe liboso tozo ba conseil pa na bango. Bon on appelle ba photo na bana ningo tanga komote mais bango mo ba oyeba bango peut-être ba mona ba image ndé image koloba to avant que tout le monde a ba photo hein oyo memi ya sango net ke ba preuve na ne bando mususu ke ba côté moi doute que za ba faux bilo o papa zoloba eza na sens te sango ko ni se mona mukete yo sala biso na rappel a muke na cimetière ya Bolombo kuna soki pe wapi wana et par rapport au côté na mozino tine to ya kokoma na étape ya ba bilili ba preuve o memi papa. Merci beaucoup. Sango alobi nangai alobi ayebisa nga te kazo manga na cimetière mais alobi nanga oko accompagner nga lelo to komi na cimetière ya Bolombo akiti na se asali cercle moko babenga kango pentacle na terme magique. Pentacle asalaki ezalaki cercle mibale na triangle na croix na kati. Alobi nanga poser makolo na yo na kati ya cercle oyo ezali cercle de protection. Alobi nanga alobi eloko nyonso komona na kati na ezoya yeba ke koma place yo zalité
parce que cercle ozana tant que ozana kati ya cercle ozala kwa mutu mozana kati ya mur ezo ko entourer yo eloko mabe eko approcher yo te zala na sang froid ko bimate na kati ya cercle so bimi na kati ya cercle nde mabe avancer na lobaki yango bien tango avancer ya comme na cimetière na entrer apesi mkongo sikoyo azotala kote nga nazali apesi mkongo na cimetière akoti en reculant sikoyo akoti tango akoti nde sikoyo baluki asali prière magique alobi nanga Elvis tala na sima azaki mundele nde na lobaki lingala nezaki moi mystique donc ari belge donc bomona photo na ye mundele penza bomona ye bomona na kati ya célébration na kati église zo célébrer messe et puis bomona ya telemi alati soutane. C'est comme ça que tant on a tali sima na mone lokote na balusi misu nanga liboso na bisango na mone lokote bitala malamu tant on a baluki la deuxième fois na tali avec un peu d'insistance ko zong sana zong simisu nanga côté azali ezali sous cimetière te batombo ndenge zalaka batombo na bakroa eza sous bongote komi mboka namoni bandaku namoni bato bazobima na bandaku na ba parcelle bazako ya bana mike mikolo mibange basi pe mibali bazoya sango azokabela bango ba bonbon ba biscuit biloko nga na sombaki na avenue Mobutu na coin na Sanzete na bité soki basi bakata nzete ngo to ezala kaka bato ambana ba yebi yango bien na Sanzete na bateka biloko place wana avenue Mobutu na coin pona okota côté paroisse ya Saint-Pierre Claver bakuse ezalaka oko banda liboso mpanzi ya liboso ezali côté bureau ya sango côté sango alalaka soko na côté à droite ezali côté oyo cercle place toza ko sala baje ba théâtre ba nini et puis soko avancer comme na paroisse et tant d'azo décrire boy quand même muto avana mbana formula ke mam nazo beza solo bon en plus sango tango asisi ko kabola biloko ne wana azo solo ana mutu moko azaki na tenue moko forme loko militaire na bité azaki militaire mais on dirait tenue militaire boy tango azo solo ana ye alaksinga musapi et puis singa mo bobangi ngabi sango azo laksinga musapi pas mutu ana soda et puis eza cimetière et comme mboka donc nini azo yebisaye na bisango ozo funa ngai pas soda ana na sali nini ache musapi boy lingo ba vanda kimia tiba sisio solesili aye tango aye place nga nazali azui jambe gauche ne a posé na premier cercle a effacer a posé jambe droite na deuxième cercle a effacer azo simanga na lipeka alobi nanga tokota na jeep na oki somo siko buto ezongi ndenge na mona ke ekomi lokola moyi ekomi mboka ezongi siko cimetière na ba tombo na ba croix maintenant tant tokoti na kati ya jeep nde sango bani ko ebisanga ozali komitu na soki batu wana bazali banani nga bien batu wana ezali batu bakufa kabi batu wana bazali batu bakufa na sa mutema kabi sango yo solana batu bakufa nde abandi siko raconter ngalobi ndenge ezaboye batu bakufa soki bakufi bakenda na séjour des morts kuna na séjour des morts pa bakei muto akoko benga bango akosolola na bango nde abandi ko rappeler nga même na bokoko na bino si bobenga pe batu bakufa nda ye ko ebisanga bi même na kati ecclesia ya biso na kati ecclesia ya biso catholique to benga ka batu bakufa mais bino boyeba kate bayaka wana bino bomona ka bango te tango azolo babongo natika mwa nazokamwa nabi mesango ngaza asima na yo na tango yozo sala messe nazali ko célébrer yozo célébrer messe biso ba koliti toza sima na wana mais ndeni nga bana omona ba ontabite omoni tango na check tango na chi ya kiyo na kati ya cercle nde misu na yo efungwa maki omoni cimetière comme mboka tango na effacer cercle wana misu na yo ekufi omoni lisusu te e 5 liba fungo le misu ba initier yo nde sikoyo okoki koyeba makambo wana soki ba initier yo te okoki koyeba te sango ndazo epsanga sikoyo tango alobi na nga bongo apesi un exemple ndenge sikoyo abengaka na embaki deja ngo na édition na biso ya liboso ayembi boyi yoka ndenge nini tobengaka bango abani koyemba basantu balikolo boyakani bino bato bokomona nzambe bokita awa boyoka bobyangi na biso bozala pe na bayebanso bakobonzela libonza misa lelo na bino pe bakoko na biso bosalelaki nzambe na motema malamu bokita awa boyoka bobyangi na biso bozala pe na bayebanso bakobonzela libonza misa lelo. Alors à cela sango zo expliquer nga lobi ke na minute wana tango zo babongo donc batu wana batu bakufa wana bazoya wana bato ya zotanga kombo wana nde sango bani ko esangai système ya obiloko babenga relique
relique eza nini? Eza na bato mosusu bamona ba prière o nazotanga kombo bamona ngo lokola ba prière ya Bien-Aimé Monsieur Marie. Eza mutu moko bo aza frère des écoles chrétiennes. Soki ozwi image ya sango wana Bien-Aimé Monsieur Marie obalusi na sima otala na coin na suka ya imagine wana kamwelo komo basali neti cercle moko ebaluki wana relique eza wana. Relique eza nini? Eza reste de saint. Reste de c'est-à-dire eteni ya cercueil, eza la mikuwa, eza la manzaka, eza la suki. Ba broyaka yango et puis ba fabriquer yango eloko ba bengi relique. Nazo expliquer loko yo po bato baza ko tia toujours tembe basambela biloko wana bazo comprendre que baza ko invoquer ba mort. Bible eza ko pekisa ketoko ki kobela milimo ba weiti. Mais na dogme ya catholique babengaka batu wana basolulaka na bango ndenge sango zo ebisanga. Relique pona batu neti par exemple na kati église catholique okomona ke likolo altar na altar nyonso baza na libanga moko pierre bénite libanga wana ezalaka na ba relique ya mukonzi o bapesa kombo ya paroisse wana. Par exemple so batie paroisse nazozo akaba terme ya bakombo ya bandeko na biso ya Congo bino boyibi anuariti par exemple c'est que mikwa ya anuariti manzaka anuariti suki ya anuariti yango nde babroya basala libanga wana eza na se wana place wana sango soka ye apesa ka bise place wana ava bandames yango koyoka sango zo expliquer nga lobi tobenga kaboye santo anuarite yo mobateli ya paroisse na biso osangana na biso oyo kabo byangi na biso ozala pe na bayebanso bakobonzela libonza misa lelo tango aloba boye donc anuarite azo ya wana esprit nezo ya wana akozala na batu nyonso oyo baza kosala messe baza baye messe mukolo wana pe akopartager na bango ensemble na libonza misa na misa ndenge sango azali koyebisanga nde abandi koloba même na bokoko na biso tosalaka ngo so mutu akufi olingo omema ebembe na mboka esengeli ozwa manzaka na ye suki na ye soit bilambani wakufelaki na ona nzoto okomema ngo na mboka oke otika sangwa matanga tango zoke na mboka wana seke ozomema esprit ya mutu wana mobimba kuna na mboka soko fute bobengaki moto papa sango bakutana sango Elvis ozali komona en tout cas ilo wana bandewebe bazo benga bazo sepe vraiment la papa makasi mais ba misus pe baza contre papa bazo bakeza ya solo te mwana muke bakoko initié yete na âge ozali na wana epai na sango papa omoni mutu na mutu aza na destiné na ye ngai personnellement naloba ke makamso yelanga na vie nanga na le passé ezali nzamba alekisa nga na nzela na pona sunga bato na bagabongo est-ce que omoni même na Bible na biso Bible sotali yango bien ezolobela vie à Jésus-Christ à l'âge de 12 ans avant de na kati ya milia ba savant avant de na ba savant zo poser bango ba question ezolekela bango. Est-ce que vous ne pensez pas que Zambé soit préparé Mosali na moko boye ako préparé pe na âge ba 14 ans 15 ans 16 ans akutanise na bato misala mabe lokola babiloko na komi na bandrola bomona ngo bientôt pour ramener peuple ya Nzambe na nzela. Dieu peut le faire. Nzamba miti système. Comment vous limiter Nzambe? Hein? Bien aimé. Ko limita ka Nzambe te. Alors, nayaki na ba photo. Nayaki na ba photo bomona ngo na sima, photo ya sango bomona ngo eloko na ngina ebisa yo ezali ke sango oyo ndani siakinga. La fois dernière nalobaki ke tango sango oyo ameminga siko na ndako na ye alobi nanga alobi omoni ba livre yango ezali awo azaki na bibliothèque exotérique alobi nanga natanga ka ba livre wana alobi nanga soki natangi yango na comprendre eloko te na ke no poser question natanga ki livrement ba koma l'art de parler na l'art de parler donc kuna babi mutu aza na capacité ya koloba minoko nyonso pe aza ya pouvoir spirituel ya ko comprendre même minoko abanyama epesanga mwa pasi epesanga mwa trouble prière moko ezaki na se na suka wana nde natangi prière wana metango na lorsque bolongo na cimetière na voiture bozongi malamo epa na sango après romo betelo ba masoloni na ndako na ye nde yango wana nazoloba alakisanga bibliothèque na ye alobi nanga bibliothèque eza ba livre o ezali ba secret soko tangi yango ekofungolo mayele ekopeso ba secret ya mokili
okotanga ngo un à un ko sauter tendenge za numéroté ba rayon par rayon pe numéro par numéro ko sauter ba numéroté soko moni otangi livre moko elekeli yo tunanga ba question ngai nako lakisa yo de quoi il s'agit nde na lobi sikoyo histoire esuki wana te parce que eza makambo yo na salango des années mikolo na mikolo mais awa lokola eza histoire à témoignage na lobi te que les mêmes jours wana nde na bandi otanga livre maintenant nazo ba ke natangaki parmi ba livre o natangaki ezaki ebele natanga livre pas sangwana lokola grimoire de Pape Honorius natanga livre lokola Albert le Petit Albert de Caen natanga Enchiridion de Pape Léon natanga l'art de parler natanga Ave Lucifer natanga ba livre belé mais nazo épingler quelques livres oyo nakutanaki na ba événement nango par exemple l'art de parler balobi ke mutu akoloba minoko nyonso oyo eloba makana mokili awa pe mutu aza na capacité ya koyoka minoko même ya banyama même ya bandeke tant na yoki bongo e bouleverser nga na kepa sango po natuna ye parce que alobaki question nyonso za difficile ya kepa nanga tant nazo bima na couloir ya chambre à sango pona kende na veranda nani ndeke moko azaki na seana azo luka abena lititi po ke sala zala mususu aki likolo nzete ya manga wazaki likolo nzete ya manga azolo bana wazaki na pelouse keba mutu azako ya keba mutu azako ya ndeke apumbwe likolo nabiki na bando seka nabi nsoka nde matoi nanga déjà se fungwami à partir ndenge natanga prière oyo ezaki na kati ya livre wana l'art de parler na baluki na yoki ba fourmi eza koyemba nzembo salongo salongo alinga musala ria ya sikoyo epesinga neti mo na no sekanga moko dans le vide mais na koti na biro sango na koseka sango lobinanga omoni moto ya tembe otangi omoni matoyi efungwa miyo sikoyo komi komituna ndenge nini okosala pote matoyi ekanga mayo sango zo balanga bonga bi effectivement makambo beza ndenge wana nazo ka ba fourmi bazo embari ya bia eza ndenge wana nebi ke yo pe ocha tembe makambo ta na lobaka ngo elekela ka bato mais nazaka nanga na explication nango claire facile pourquoi parce que loko mutu asali loko mutu ayebi azape na facilité ko expliquer ngo ya professeur wa miyebi na mathématique est difficile okosa ye so tu nie delta égale à quoi ko expliquer on a pété sikonga nazo zongisa yo na ndenga po moto boy n'est-ce pas ce qui ngai Jean-Marc Okane nazaboy naza japonais te nazali d'origine naza 50% katanga 50% kasayen 50% katanga sikoyo soki balungolinga ya batindinga na Équateur na mbandaka nayoka kimongo nyonso kimongo ko otonga ngate nazo kango na capacité wana so lungolinga ya omeminga na bachoko nayoka ka kichoko nayoka ka kipende on comprend que par rapport à la réalité mutu na capacité oyeba minoko nyonso question ka vanda na milieu wana siko nazo zongisa yo na munoko na Bible parce que Bible pezo la kisabiso Bible zo la kisabiso ke prophète moko azaki na mpunda na ye amataka mpunda wana mikonyonso asaka ba déplacement vous connaissez prophète Balaam tango matina mpunda zo boya abandi ko beta mpunda lobele na munoko nini n'est-ce pas hébreu pona ni ozo betanga naza mpunda no matelaka mikolo nyonso alobele na munoko nini kikongo kintandu mais alobela ki na hébreu parce que mpunda ya ba hébreu alobaka munoko hébreu yango pe mwana biso ya baluba mboya ya baswahili so ebise kuya akoya toka akokende n'est-ce pas ndenge moko omona mama musuna papa musuna mboka zobokola ntabana ya pese kombo Marie par exemple pe omona Marie zwa linyoko azoya pali ya linyoko si ntabana zoka munoko wana donc cela veut dire que nyama nyonso na milia azali ayoka ka munoko wana c'est comme ça que sangwa ebsinga pourquoi il faut muto ayeba minoko nyonso po batonga yote poza na facilité il y a ata muto soko komi maître invisible partout dans le monde bako benga yo bazo solola na yo bazo s'adresser pa na yo na mutu yo koyeba ko facilité ya ko répondre donc Lucifer ayeba minoko nyonso ba esprit ba yebi minoko nyonso n'est-ce pas so yo zo sambela aw zo sambela na Kiswahili zo sambela na Kitandu zo sambela na Kipende zo sambela na Kisakata mais ba ange nzambe bazo yeba te minoko nyonso zo loba wana soki ba ko s'adresser pa no ba s'adresser kana munoko yo lobaka. Donc cela veut dire que dans le monde des esprits faculté wana ya koyeba minoko nyonso ezali nzambe pe ayebi minoko nyonso sauf que soko développer yango nde koyeba yango naso continuer témoignage sangwa ye koyebisanga
abi tant que obando tanga ba livre vino eko changer tant que obando tanga ba livre okomona makambo ya minene na vie na yo makambo yo yebite secret ya mokili oyeba ngo parti ya kotanga nazozongso na kati ya bible somba pe bible ndeko ce peut ko somba bible te lokwa bozana facilité somba ba téléphone ya cher mais bible boko ka somba te na conseiller yo télécharger bible na kati ya téléphone na yo bible obi ke liloba nzambe elungwa te na munoko na yo méditango butu pe moi pe pratiquer ngo fidèlement nde oko réussir na vie na yo soko zo pratiquer liloba nzambe ndambo oko réussir te na vie na yo il faut pratiquer fidèlement la parole de Dieu yango nazo esenga yo somba bible soko ko somba bible te télécharger bible na kati ya téléphone na yo méditaka yango bato science okiti bazana ba livre so tangi livre aux initiation biso bana nzambe Josué 1:8 babi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche médite là nuit et jour mais au moment bana nzambe bazaka na kati ya distraction ba médita lo banzambe te bazo comprendre même te oyo likambo bazo tanga oyo ezandenge nezani bososo les ate parce que bazana bible te banda ko tanga ka bible c'est comme ça que un jour na ko tanga livre mususu parmi tant d'autres na tangi livre mususu ba comment avait Lucifer tant on a tangi avec Lucifer ndena ke komona makambo balobi ke Lucifer azaki ange nzambe makambo na banda na introduction a se révolta ki na lola yango epesa nzambe kanda nzambe abwakisa ki tout ça aza na masekete mukila te azabo tout ça ba vanter ba qualité spirituelle na c'est-à-dire intelligent sage boy. Avant de toko ma partie à Lucifer na ninga na bande onyo sto ba benga biso ba po beti de solo comme ko ba minoko bona boy sango lorsque memi yo papa bo solo la akomo linko initier yo mwana muke na ajwa na papa bande obazo la na biso enseignement partout dans le monde. Bazon di mama kamozolo bateke non sango akoko ni ko initier yo ba prévezate beaucoup matina niveau wana ndenge nini bozan beaucoup c'est aka ba église catholique ba problème eza ya lokuta l'homme de Dieu. OK, na monito le kaka na ba preuve ba photo hein. OK. Surtout que na ba preuve photo ça peut bien. Et puis les amba ne suba lobi que non est-ce que yo réellement bongo la motema pe na nini na la ça ba on peut mo ba photo ya ba sali nzambe minene ya mboka na biso yo ope na sina kutoya bango to solo na bango ya ba photo okola kisongo na ndengo côté ya ozobeta di solo asata non parce que niveau okoma na ya opposer que so pona koyeba vraiment réellement so bongo la motema tote to do bet na di solo sango ango nani comment on ezala nani zela hein pomoni bililinge loba nde na loba ke ne bandelien bililinge loba photo ya sango yango yo eza ko lukate yo ya zo célébrer messa wana nde sango yo wana ti mondeleti ozo banga te papa kolakise longi siko bango balobi ke eza lokutati mais longi ne yango wana ti o sango yango vraiment bayebi eti akasi yo wana ti zela bazo ya biso bien joyeux benda image ya sango wana bien sango ya bana ko initier ozo bake omoni bilongi boyina boye yo wana awa kutu eza na pembeni ya sacristie ya telemi wana comment on ezala nani Cory Beckers beta pe di solo ki oza pe na fleur mo na ndako na ye mutapesa kawe yango ba fleur ça sert à quoi ba verti ya ba fleur na epengla ki kaka parce que omoni eza na batebele bazo na ba fleur ba yebitina nango te ba fleur eza na ba mystère caché ba mystère wana ezate nzambe mutu révéler ki yango bato mais ba ange de chi ba esprit impur ba onde ba yaka ko révéler bato po bato ba tia confiance na bikelamo na place que ba adorer Dieu biso bana nzambe confiance na biso nyonso total il faut ezala kaka et pas nzambe il y a un seul Dieu à qui nous devons placer notre foi toko placer foi na ba fleur te toko placer foi na ba nzete te soko moni mutu bani ko même ma confiance na ba nzete na ba fleur c'est que a dérouté déjà foi na yo. Voilà un peu dans le sens où on a dans les koloba. Ba fleur rose, eza ba fleur mususu, eza ibimisa makasa jaune, makasa ba fleur jaune, fleur wana ezalaka na soki komi pokwa, emi kangi. Ce komi tongo emi fungoli. Ba fleur wana. Ba fleur ezebele. Na bi fleur mususu neti tournesol. Wana yango ebaluka, mo ezokende boyango ezokende, mo ezokende boyango ezokende. Eza na ba nzete mususu bazobenga ngo anti sorcier. Hein? Ba nzete mususu anti foudre. Biloko nyonso wana
eza nzambe te mutu ayaki koyebisa yango bato ke oyo nzete rôle nango boye rôle boye mais ba ange déchi tango bayaki ko vivre na mokili oyo babali basi baboti na bango bana chaque ange na selon domaine na ina connaissance ayebaki azaki ko initier bana na ye o babengi bakoko yango na okero matiti ya bukoko pe salisaka bukoko pe ngana boy nanga te matiti wana nzambe mutu akelaki yango mais origine ya révélation c'est le diable ezandenge Satan ayebisaki Ève nzeto ya arbre de connaissance du bien du mal soko li yango kokufa te mais au contraire okoma mayele oyeba ko discerner makambo siko ya malamu na ya mabe. Est-ce que tango Ève aliaki yango n'est-ce pas comprenez que naza mutakala yena Adam n'est-ce pas bakeko batama n'est-ce pas bazui makasa balati bakoma ki intelligent ça c'est la vérité mais origine ya révélation c'est le diable yango na nazolo baboye origine ya révélation nyonso ezali satanique o eza o bobenga o bakoko na biso bazaki na puissance bakoko puissance wana bazwaki yango tango bazwaki connaissance et pas ba ange déchi. Voilà la question na ngana ba wana fleur yo za nango na ndako na côté kuna so ya Équateur ezaki pona ko envoûter ezaki o juste pona ni sango peka mutu apesa yo sango apesaki ngai nde privilège na tanga ba livre na ba livre tant nazokende otanga nde nazokende ko découvrir ba secret. Problème ya sango ezalaki nazwa initiation à partir ya formation ya ba livre bato a franc-maçon bato a Rose Croix si batangaka ba livre à partir ya ba livre bango batangaka nde bazokende découvrir ba secret bazotanga par exemple ndeni okobeta kake et comme scientifique nazo bango scientifique parce que bazo yekola ngo mais nga nazolo baboye to yekola Bible to yekola maloba nzambe yango epesa biso bomo ya seko mais ba science occulte ba livre occulte et ko mabiso na bomo ya seko te. Awa sango eza wapi awa aza pembeni ya sacristie eza place porte tozali kokota pona kokota tokende ko s'échanger babilamba photo ya liboso oyo za nango wana eza aza liboso altar azo célébrer messe non alakisa ngo pe ba filma ngo na bien. Qu'est-ce que l'homme de Dieu comment église on a une photo vraiment là qui ba photo na ile comment église on ezali ko église ya wapi ezali côté nini masina lobaki yango pe nazo bandela kaka na baki bien Saint-Pierre Claver bakusu paroisse wana ezala na mbandaka 1 nde wana ti bandaka 1 quartier 1 quartier ezali kwa quartier 1 siko bango babenga mbandaka 1 poko ezala mbandaka 1 mbandaka 2 mbandaka 3